komona na esilite liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu mokanda na Nzambe lobiete liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu. Merci pasteur, merci. Tant que moi bango na komo ka posa kolela na komo kanisa yanga pe papa kinda et ça passe. Bon, nzembo oyo batuna kinga. Est-ce que eza ko faire partie kana musique ya Nzambe to za ya matanga parce que l'église va beta ngote. Problème eza conception ya basali na Nzambe oyo lemso balanda ka mélodie mais bavanda na kati ya parole te. Très bien. Na parcours na na musique nazo emenkano na matadi ozo emenkano nazo na matadi ngam na sala découverte emenkano kano banzu c'est moi matalana ouais wana zaki na ka visibilité matalana ngo utoloba mais ngai mutu na découvra emenkano na matadi na commune Mvoado et maintenant eko tomber parce que Jim Tsawaski azaki na besoin ya cuisinier. Alors papa Banzuzi aza cuisinier. Azaki peso na musala te. Alors et tombé pe tango ba kiti na seto bengisi bango ba ina papa Banzuzi na ye emenkano nde esika papa Banzuzi azupe musala. Ah bon. Azu musala mba moko wana nde sala que to mema ba emenkano bango so famille mobimba ba ke sango mala. Ba ya siko na Kinshasa. Tant ba na Kinshasa ba ko fana siko na famille Tiasa. Zambe mone nene Zambe mone nene Zambe nanga o kuma malibela moko kisina nyonso Nzambe oye molongoli loboko na litama na moto Nzambe o Zambe nangai kuma malibela Zambe monene Zambe nanga mosusu azalite Mombazaki trop cher pour nanga asali mosala pe pembe nanga Mumbaenda sali que dans Oyo, vous découvrir un sous makasi nde boso découvrir un tu travailler trop. Amen. Na mauvais souvenir nanga, ya ko perdre moto ya modèle lokola Mumbaya. Et les seuls chantres au Mumbaya zalai kondima. So bokena RTNC ba vidéo ezali, bokena chaîne ya apôtre Tambuluko RTMV bokena chaîne pasteur Mutombo Kalombo bokomona na émission Didier Maemba boyoka ndenge Mumbaya zai kolobelanga so boke pa général Sonic Afuta boyoka ndenge Mumbaya zai kolobelanga les seuls chantres Mumbaya ndima na Congo c'est moi votre humble serviteur mawa ils ont un bon crédit. Arna nyoso na saleli vina na nyoso na saleli na zwa 2 fois mais na zwa mbongo ya kosombela ba crédit et eza mawa pesa pasi 2 fois mais maintenant na uti na sokoda siko pona komeka kotalisa bango na 2023 2024 2025 na monana na kana kama na binote na ye ko solola na bino bo ono pesa kombo na pesi kombo ba komina numéro tozo benga yo to vérifier nazali dans la bonne année aussi peut bilo na super le côté na bonne soso na zui et le côté na ba soki mabidi soki banana ba zuma et le côté ya ba membre ya Sokoda mais Sokoda ko mapeso 5 yo Sokoda ni nyo ngana na Sokoda ya Nyoka Longo soki na ya Blaise Bula ndemo to pesa mbongo na yebite soki Sokoda na relaxation ya Blaise Bula ba to pesa ba tubilo ka bonne année Mumbaya zai kondima ba chanter très bien
nzembo na ba muto akufela ayebi nzembo komona na esilité ye moto ayembango aye makolo musala nzambe pona nini boye bandeko na ngado musala nzambe za mabebi so to komaka ba deux fois Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, à vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wala mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci, voilà la Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Episcopo Yambo, rendez-vous na Kitata, les grands Wazalendo du message. Nenge des abonnés, on a déjà nabiki na banda kuza ko sepela bobiki ya ya ka boye na maramba bien. Tout à fait maramba bien. Na kanisi bobenga kingai, tu as besoin pasteur Timothée. Toyo Kaye a expliqué biso. Il était comment? Parce que à sali succès mingi na mboka oyo banzembo ne beti bambula na bambula, mais c'est comme si azwa pena récompense ya musalo asate parce que matanga moko te o ebetaka matanga moko te o ezala ke bazala matanga sans que nzembo ane beta et puis nzembo ane comment lokola référence ya ba matanga donc ceux qui kata matanga nzembo do bato bakufela ba ndenge lelisa bango avant korekende. Vous autres n'avez pas monine. Vous avez pressé pourquoi? Hein, bandeko. Vous avez kimia. Vous avez épiscopo yambo. Donc, tant nazolo makamune, makamune nazolo ba. Pasteur Timothée, ine mtaimba. Komona na esilite. Liwa. Nzembwane lelisa. So mutakufela. Tama yoke loko abi. Ah! Nakanisi mama nanga, nakanisi papa nangaye. Alors, c'est lui notre invité à Moukolalelo. Bonjour, pasteur Timothée. Bonjour, mon frère. Bonne santé, pasteur. Vraiment, na moni osusu na zuba souvenir rebelle ko kanisa bombe na musala nzambo ya. Amen. Makasi. Mais bon, on a tout dans la question. Non, pas de problème. Musala ngo pesi bino mbongo tenengi ba msuba zuba no ba ekalo ba mai kalambai ba moizimbi ba zubeta ba rena ba to tonsa ba stade bino beta ba mbiaka ba kolo histoire. Il on est s'est passé na bino. Merci beaucoup Ndekonanga. Nzambe na pambola wa musali na Nzambe. Amen. Apesi na le kumu kembo masanzo les onge pankolo apesi biso pe mana ba mo elelo asepeli ko conception en 2026. Kolo topesio merci. Merci. Et puis na remercier na bande konyo sope na pesi bangombo te ba o bazolanda biso partout dans le monde. Boza bokoza la décité, oza pena tina o vandi na salon pour na royoka biso. Il a ébiqué de la part de l'Éternel oza la consoler pe oza la sauver. Donc eloko ya liboso yangona yami balé eza eloko yo batebele ba poser ba question. Biso toza ba oyo nkolo a biso na kata l'œuvre oyo sans condition. OK. Mais bande kwa lelo ba ebinde ba otambola. Très bien. Biso to tamboli na Yesu, to tikali na Yesu, to demere na Yesu, to kozalaka toujours na Yesu. To ko mélanger ka Yesu te, to ko sangisa Yesu ne lokote. Très bien. Kaka kombo ya Yesu iza lobiko, kombo ya Yesu iza miracle, kombo ya Yesu iza accomplissement ya nyoso. Très bien. Place ngai oyabino na vandi. Très bien. Alors yango mona ka chaque fois na ko sala nzembo elika inapercité ndenini pona simba Yesu na ebesika na simbela ye.
et tangu nyonso nazaka na posa ko sala eloko na banda na Yesu na se consacrer na consacrer musala je crois que musala nzambo yebi avant même toteya to banana ko se consacrer to consacrer musala pena bana na nzambo ba koyoka biso de la part de l'Éternel bazwa quelque chose wana za ndenge biso to sala musala na Yesu et bande kwa lelo akovanda neka quelque part azui na tendance à moi si mo kwa sala ki loko na mokili tout ça à sala nzembo azui komba Yesu atie na kata donc on a que tout ça différemment biso to so yembela Yesu sans ko bakse loko sans ko longole loko mais bango bazo zo inspiration terre à terre et ba ye ko tia komba Yesu au mona komba Yesu ko yemba ba une fois mais nyo sizaka ben insalité zo na kata donc biso to ça un peu différemment pour qu'un kolo mais azo mema biso ndenge musu par rapport à bana na biso bazo bima bana bazana besoin conseillité. OK. C'est ça que besoin mona kelelo yo bazo sala selon bango selon makanisi na biso pe to loba ezate po bana lelo soko lodio loba abandi ko manquer abandi ko loba po ayebinde basomba ka mutuka ayebinde basomba ka ndaku ayebinde nini basimba ka mbongo donc abosani ke parcours ya zo sala biso nde to fongolaki biso nde to lakisaki biso nde to monisaki bango qu'est-ce qu'il faut faire pour na Yesu. Très bien. Mais siko bango ba yebi awa na yeko lobela komba mutute bango ba yebi bazo sala pe ba yebi bazo salela Yesu to ba salela nani bango mo ba place ba telemi pour to moni lelo nzamba ba pa ya koti na kati ya Congo alors biloko belé bazo telemela na libanda na Congo comme sala net on dirait ekota pezala mais c'est impossible komba Yesu ekozala e bandeli pe suka ya makamno samboka Congo donc bato yo bazana Yesu to demere na Yesu oya yebike atampiaka atako zanga tamitungisi atako molili eye suka suka tonge kotana et Bible lobi les ténèbres ne réront pas toujours un jour moko soleil et que se paraître toujours. Donc ezana makambo ebele batu bakomi mbangu bakomi pressé ya omoni bazotika komba Yesu bayebike akomba Yesu ezaka na retard mais komba Yesu ezana na retard mais ezaka na précision ezana na silence ya seko na seko mais yo ke mbangu na nzamba bapaya autiela yo 5 na 0 te alongoli 0 atikili yo 5 mais na yo kanisi eza 5 mais nzoka eza 4 ans après avoir kokoma na 4 ba yebiso en tout cas mandat to yo kana que Cécile ou bien to so joyeux ou bien pesa biso bien renouveler mais tant ko renouveler okuta mama zakana Yesu papa zakana Yesu famille so bakanga maneso pesa nani mais maintenant tant comme il cambo 4 ans et koki ba comme ko senga yo moko la personne ou eki konsi kondima contrat c'est ça aussi le problème pe yango bozo mona batebele asali carrière mo mokuse akei asali carrière mokuse akei ayebi masolo asolo la surtout ba jeune ba aussi la ke ba gilemi so ba gilemi so ba kembangu donc mona ba jeune belé ba ki na gospel farmalo la tande bazo kende bino bambia ka bo zalande mais biso tozana Yesu tuzo continuer kozana espoir Yesu alobi na biso to tambola malembe tokokoma. Merci malembe tokoma batu ba ndimate za sélection no akapela ya komona na esilité batu ba comprendre bazana nani na télé bazolanda. Komona na esilité liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu mokanda na Nzambe lobiete liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu. Merci pasteur, merci tango moyemba ngo na komo kaposa kolela na komo kanisa yanga pe papa kenda eza pasi bon nzembo oyo batuna kinga est-ce que eza ko faire partie kana musique ya Nzambe to ezana ya matanga parce que l'église va beta ngote yo za moyembi musali ya Nzambe mais nzembo oyo ebeta kaka na ba matanga mais l'église va beta ngote oh tout le monde bato mokili bazo savourer ba nzembo liwa na esengo nyonso bo ule pesela na mbote na Miriam et moi na bo ule yambela nga soki pa Frank Lassan mais oya yo nzembo to ebike za Nzambe parce que so ba mokanda na Nzambe lobi mais pourquoi l'église ba yambango na kimati ba utiliser encore la matanga? Bon, en tout cas merci Moussa Nzambe. Problème est la conception ya basali na Nzambe oyo lemso balanda comme mélodie mais bavanda na kati ya malo ba parole te. Très bien. Nzembo eza nzembo ezolo l'espoir.
so landi komona na esilité liwa eza liwa te to komona na elongo na Yesu. Très bien. Donc c'est-à-dire eze loko tozo prévenir bato que mukolo moko yonanga tokoleka mais soki toleki tokozala wapi et eza eloko yo eza ko interpeller tout le monde. Très bien. Liwa eza liwa na oya kufi na satana akufi na nzela ya satana liwa eza liwa te na moto akufi na Yesu akosekwa na Yesu osomona mais liwa ekomi liwa po na moto yo ayamba Yesu lokwa mokonzi mo biksi na yete atikala koyeba Yesu ti atikala koyoka ete atikala pe kokota te na kati ya christianisme ye wana nde soki akei pona libela boleli pe na ke pona libela mais ndeko ayambaki Yesu lokwa mokonzi mo biksi na ye soki nkolo abengi ye komona na esilité tokomona na elongo na Yesu eza nzembo espoir ezopesa moto elike ke mokolo moko na komona na bandeko na moto atikaki biso mokolo moko na komona na papa oyo akenda atika ngai mokolo moko namona na mama akenda atika nga mokolo moko namona na mwasi to mwana oyo akenda atika ngai c'est-à-dire eza nzembo oyo bapasteur ebele bakomprenaka na bango te bapasteur ebele nayebi te bayokaka ngo somo na problème nini puisse maloba eza clair toujours bela kombo ya Yesu na kati toujours bela passage obligé ya moto nyonso Bible ezoloba to utaki na mabele tokozonga na mabele toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba et c'est-à-dire eza ne loko te biso tokomema na maboko na biso tango tozonga epa ya tata eza na eloko moko te biso tokotiango na kati ya cercueil to na se libulu na biso o tokokende na ngwe longo ezate toyaki maboko pamba tozonga maboko pamba mais po yeba kenaki maboko pamba na zongo maboko pamba fo yamba Yesu lokwa bokonzi po biksi na yo pour que Yesu atali son nzela ya kolanda o moto alisumu Yesu alingaka moto kwei na lisumu te moto akufi na lisumu te et c'est-à-dire il faut que biso na yo tozala mingi na côté ya bolamu tosala mingi bolamu tosala befort moto aza sena se ya moya zalite mais tosala befort ya kolanda miango na Yesu onkola zo pesa biso comme processus comme ba discipline comme ba précision comme o ezali nzela ya bonsomi penzela ya solo o mwana na nzambe nzo sengele alanda po o mitunaka atoza na bureau oza ministre oza député oza général de corps d'armée ou oza chef d'état-major titulaire ou adjoint oza mokonzi ya mboka oza conseiller chef de l'état oza pasteur oza évangéliste oza prophète prophétesse oza apôtre oza docteur ya parole naza koyebisa yo na yo médecin otalaka nzoto ya mutu mais yebake médecin nyonso azalaka soka tali suka nango ezalaka mais mutu ayaka na nsima eza kolo asala nzoto kolo apesaka pema nde apesaka maele ya haut niveau médecin pa sukaka et yango nazo interpeller tout le monde atoza savant atoza ndenge nini na se ya moya atoza multimillionnaire multimilliardaire milliardaire millionnaire birut mais yebake mokolo moko ekosuka mais soko esuki ozala wapi soki lelo eye baye kotoke na porte na yo liwa eye est-ce que oza sûr que okomona na lisusu oza sûr que tokokuta na lisusu est-ce que oza sûr que tokozala ensemble pour mokolo wana est-ce que ezalaka ke moto azokenda tika biso na assurance moko azala na Yesu tokokutana na ye ndeko atambolaki bien ndeko asaki mosala emonani solo ya malasi ya mwana na nzambe eyebanaka na comportement eyebanaka na etamboleli eyebanaka na elobeli ne moneli ne yokeli moto aza na Yesu aza na certaines choses akosimba te certaines choses akosala te moto atamboli na Yesu oyo aza na Yesu kati na ye aza na badiscipline na baprincipe eyebi ke oyo ngana kokota te oyo ngana kolobela te oyo ngana kosala te oyo soki na meki mokili ezomonanga oyo soki na meki mokili ezotalanga mais kombo ya Yesu ekozala wapi soki ngana nafingisi Yesu nafingisi le Saint-Esprit Père cher Saint-Esprit afingami mponanga et litomba na ngai ekozala wapi. Merci mosala nzambe na eloko tolobaka kawa ezonisinga na eloko moya ba pasteur lelo bakomosala ba pasteur na kala bazaki na ba biema moko ezaki ya ridicule ya mawa na ba madofolo balata madofolo mais lelo pona kozwa mbongo eloba lango frère Daniel Sosola na kasi botela nga illustration ya frère Daniel Sosola Daniel Sosola bakutana ki lobina pasteur John a sepeli makasi abi Daniel nze mono yemba ti le tikala je crois bazomona da illustration wana alors
lelo ba pasteur bazumbongo tala habillement d'abord parce que tu dis que dans l'ancienne alliance il y avait les habits sacerdotaux souverain sacrificateur c'est na tenir banda ko lata pour la ko alors bango loko ba banda ki yango poto ba ke na théologie totanga ki tobi évangile ya ki da billet ya culture mususu alors tant on pas na biso to lata ki ba chemise to lata ki ba veste mais lelo ba pasteur tala ndeti voici l'homme dimanche le 25 à sac tala pantalon munene donc n'habité tant yo tala lelo accoutrement ya ba mission ya ba pasteur lelo par rapport à mbongo bazu ba msu il a téléchargé ba ko lata ba godé poi ba denile si ba se belé ba zo lata donc il a tellement bon na ko na sacerdoce solo ka boy ko sala matin na makambo otolo basiko. Merci beaucoup monsieur Nzambe. Problème ezali kozala na chrétien. Très bien. Né de nouveau. Très bien. Pour ceux qui sont chrétiens, ils sont nés de nouveauté, c'est-à-dire ils n'ont pas sert à rien. Ceux qui moto à Jésus, à ébiquer identité naïe à chrétien. Il faut imaginer quelque chose où il y a qu'on met la bas dans Zambé, puis qu'on met la bas tout na mokili. Et il faut refléter l'image à Christ. Bible n'est pas yango. Mais ceux qui biso ba sali, autoza ba conducteur, autoza ba tozo la qui ça exemple à Christ. Na kati ya église, na kati ya misala na ba quartier. To komi kolaksa mauvais comportement, to changement de mentalité pa na biso moko d'abo ezana noté. Et tozo mema bandimi wapi. Et tango zalaki lobi ozaki na kotambola na makolo, ozaki na mutuka te. Ozalaki ko banga Nzambe. Mais tango komi na moi Nzamba visiter moi muko komi na moi misolo so komi ko soma mituka komi ko kende poto partout ko kende partout komi ko yambongo komi facile et komi ko soma banda ko eza mabete eza malamu mais garder identité ezate ke tango zalaki nano ne loko tendo zoko banga Nzambe tango zaki ne loko tozo tamba na bilamba oyo ezaki vraiment ko honorer Nzambe te to ezaki tina ya kozanga yango nde ezalaki pour que toyeba ko sala quelque chose mais pona yembe na Nzambe pona kumisa Nzambe fona lata ozaki nango te mais lelo komo so bilambango komo so mituka komo so bandaku okomi ko voyager partout dans le monde comment biso bana Nzambe to komi ko imiter le monde nzonde biso bana Nzambe il faut ba imiter biso ne biso to komi ko imiter mokili ndenge ni donc kolata ngo o to komi kolata ndenge ni so bien aimé to lata en tant que mwana na Nzambe en tant que chrétien en tant que serviteur kolata ba pekisi yango te eza mbongo na yo okokolata ndenge olingi mais certainement ozana na identité nini tango zo somba costume lata costume ya taille ya bien o eza ko honorer Nzambe et bana na Nzambe ba sepeli ke papa na biso alati kitoko mais non o lata ba style yo ba musicien bandeko na biso bazolata yo polingo lata en église pourquoi c'était esprit ni ne komeli wana po osilisaki nanu niongo ya mokilité. OK. Oza pasteur lelo pe nyonga mokilo si saki yango nanu te. Esengwa mokile sila kina tozai kokana ata na tiki Yesu azwinga na nkona koti kuna me soki na zui na ozongela ba nyongo wana nyoso. Pona futa yango pona lataka ngote pona tambola na mituka wana te pona fana na bandako wana te biso bana na Nzambe tokoma ko imiter. Et ça les fallait bana mokili nde ba imiter biso tokoma ko imiter. Et donc, c'est-à-dire que naïb sarabandeko, so moni ndeko aza bongo. C'est un serviteur avec beaucoup de respect. Très bien. Na pe saraba ba collègue to ba papa na biso. Mais eza biloko eza ndakisate. Eza honorer Yesu te, eza honorer pe christianisme te, eza honorer pe église ozo kambate. Faut bana mususu bakoki ko bebaka na image na yo ka nengo lati. Église na pe pengwi. Kaka ndenge oza kolobela kaka ndenge ozo lata kaka ndenge ozo salela musala Nzambe okoki ko influencer bango okoki na ndenga mabe ou na ndenga malamu pe okoki pe ko benga na bana mususu kaka na makambo komi ko sala moni quelque part nazo senga na bana na Nzambe pe na osenga na basali na Nzambe kolata costume eza mabete et kolata simple ya pe mabete kolata pe cher ya pe mabete mais total a eloko koki kolata tant que mosali na Nzambe oza motozo refléter image à Christ il faut zala na image à Christ et là telina yo
lolenge na yo ya koloba, lolenge na yo koteya, lolenge na yo kozala, lolenge na yo ya kozala humble, simple, kozala nini na bato po moto moso kolinga Yesu kaka na lolenge na yo, ezaleli na yo, pe na lolenge ozozalela na bato. Et atala bitenga na yambi Yesu atata o, puisque nana mona mutaza simple beauté, nana mona mutaza humble beauté, lobeli na ye orgueil ezalaka te, ata mutalo lendo te, le fundu te, osanti bon nzambe kati na ye, yango na osenga na bapapa na biso basali na nzambe, tozongela kondima ya liboso. Très bien. Ekosunga biso, ekosunga beglise na biso. Yao bomoni bande kwa libanda balingi suko bongo na motema te. Bo o bazo tala na ba pasteur, ezosongisa bango na libanda. Pasteur obandi miziki na banini ni pe wapi? Tozonga sikona. Merci Monsal Nzambe. Na bandi musique awa na Congo. Za appel uta obota mananga. Kolo apesa kanga déjà musalana. Na kobota mananga déjà na âge nanga ya 4 ans, 5 ans. Nazaki déjà kosala banzembo pe ko diriger na âge à 5 à 6 ans. Na comment ko diriger ba grand choral. Donc na âge à moment na bota mané loko wana na kati. Ngai kosala nzembo elobela ngai lo tenga na kosala nzembo na plateau. Balamo yebani bato ba moyembango. Très bien. Eza biloko na botami nango. Na bandi musique awa na mboka na biso. Na bandi carrière professionnelle. Pour ce tobito banda chose to uti na ba choral. Ngai aujourd'hui de faire Charles Mombaya, bandi ko na nganyo so ba Godé Buloba, aujourd'hui ba Papa Maninga, non, Papa Maemba, donc, bango nyonso to uti na ba choral. Na ba choral to déjà bana mike. Ezaki déjà na ba 80, 81. Est-ce que on a bandi carrière professionnelle? Est-ce que vous Papa Léon Chouza? Parce qu'il n'y a pas de choral, très bien. Ok. Il n'y a pas de maestro. Il y a un président AMCC. Très bien. Tu as outil sur la chorale. Alors déjà, 80, 81, déjà, christianisme est qui dans Mboka. Oui. Et c'est là qui paie na orchestre mon côté. Très bien. Et c'est là qui bisono to outil na ba chorale. Gospel to bela lelo et outil na ba chorale. Ok. To bandeli yango kuna nde toye ko façonner yango nde lelo toye ngana ye na sana koti na sango malamu sinon esa famille obisunga na bimeli na ye na sango malamu déplace ba instructeur nanga ba psenga orientation. Sango malamu ngo ezaka nini? Poto église ya Michel ko soki nini? Siko église ka sango malamu ba misel ba Frank Moulaja ba tout sango malamu c'est sango malamu ya l'église ezalaki. Mais on a benga groupe sango malamu. Groupe sango malamu. Oui, sali sango malamu ya chaîne à télévision, chaîne radio. Groupe sango malamu. Donc tant que tu outi na ba choral, ngana koma iko combiner musique na choral. Mombaya pe aso combiner musique na choral. OK. Zomona. Alors aujourd'hui pasteur Dieudonné Maninga azo combiner musique na choral. Et biso to comment il travailler bon. Alors comme déjà nazalaki na ba instructeur nangai o ba ko encourager nga ba ko meka un peu ko tali sanga ndingi na ko tambola nazo pesa mbote na mon grand frère aza cher ponanga José Tamar ça aza na États-Unis c'est vraiment yende vraiment mutapesa kinga oyo nga nazana ngolelo. Très bien. Na pasteur Jim Tsawatski oyo andimaki pe bandemai ko yambanga ba nazana na bango na sango malamu et puis bango ne ba adopter kinga na famille sasa. OK. Ba adopter kinga bi mama papa na molimo ya mama et pe manaki mana papa mama kwekatama na papa sasa lukanga bango ne bazwa kinga na famille nanga bukulu de ba kotisinga na famille ça sabi oya komi mwana na biso adopté pour ba don azanango eza na katia bana na biso. Il faut ba émerger ensemble to tindikango. De ceux qui naza on azaleza famille ça et ceux qui naza on azaleza évangéliste international José Tamar ça Paul et bangonde basali kelelo nazala on azalelo et parcours nanga ye bango bazaki na kati et puis parcours nanga na kati ya choral
nazaki déjà nzamba fongola ki mambo ebele na formé belé na bana na etandi ya Congo presque partout ba choriste na ba chanteur oui baza ebele gospel betina ni oyebani o aleka na formation pana ba batu ba yebani baza na formation pana wana ti Mati d'isolé la za na France aza koni donc na gospel mutayebi Mati akolo ba yebi Mati takosi très bien na donc bazali na parcours na nga na musique nazo emenkano na Matadi ozo emenka bande emenkano nazo na Matadi ngam na sala découverte emenkano Kano Banzuzi, c'est moi. Mais moi je croyais à Wilingo, d'après la clip, non. Wanezaki visibilité. Matalana. Ouais, wanezaki na visibilité Matalana ngo utoloba. Mais ngai mutu na découvra Emenkano na Matadi. Na carte na commune Mvoadu. L'écologique au Kenya Matadi. Otiki Mvoadu au Matali kolo ya bangomba wana. Côté wanande aimé azali kovana na ba parents papa Banzuzi na pesi mbote sika azali na mama Banzuzi nde sikanga na kino ko découvrir Emenkano tozaki na David pasteur David ça za na États-Unis tokendaki na sango malamu na Matadi pour na mission tokena osala etaki ba missionnaire ko keno sala musala nde biso to bino to mata na ngombo tokeno yeba nini zala hakuna et toke ko découvrir mwana moka muke azoyimba banzemba Carlito donc na chair de poule. Donc ya bandaka déjà interprétation Carlito mwana mwa muke ya grave ya osakanati. So yoki yo kama chair de poule. Ngala si David. Zerana yo tikala na libanga ngala landi fona mwana wana. Na pusani pembe na ye. Na bando poser mo ba question tout ça koyemba azoyemba torsini na kilote. Na bendi ya biaka nan. Merci David. Mais quand on a bêta na banzembo pecho aimba David ba do bêta comme tu as na guitare ando bêta asoyemba ko bien propre na guitare ngabi mwana azana don grâce ya makasi donc faut to meka ko façonner théâtre uti kuna to kiti na epsi ba grand frère na pasteur Jim Sawaski ngabi to découvrir mwana mokuna azana grâce à ko sakanate et ce qui vraiment beaucoup yo kaepe au sala bien makasi et maintenant et ko tomber parce que Jim Sawaski azaki na besoin ya cuisinier alors papa Banzuzi aza cuisinier azaki peso na musala te alors et tomber pe tango ba kiti na seto bengisi bango ba ina papa Banzuzi na ye Emenkano nde esika papa Banzuzi azupe musala bon azu musala mba moko wana nde sala que top mema ba Emenkano bango so famille mobimba ba ya siko na Kinshasa ta ba na Kinshasa ba ko fana siko na famille Tiasa famille ongana za adopté ongana za adopté ongana za adopté ndi ba ko fanda wana nde e ko banda ya Emenkano musique eza na chanson ya liboso ayemba to ko banga kanda na yawe ndenge nini soki bayebisi bazalite Toko banga kosala masumu ndenge nini soki bayebisi bazalite ngana lingi kozala moyebisi ya baninga bangai nami pesi koyebisa baninga boki makanda na yawe première chanson Emenkano imba na vie na ye na côté tali musique chrétienne comme gospel première chanson c'est ça et mazaki na kati pobo siko fobo bo façonner aimer alongwa na monde wana ya maya ya balwambo aya siko na musique nzambe c'est ça musala munene très bien Zoma esika nde to bandaki ngana David ko meka ko talisa ye non moni ko yembela nzambe za boye za ba préalable boye za ba principe boye za ba discipline bo fo yembango boye o salango mais o senti que moi noyo donc azui nzemba nzambe mais aso pesa ngo ba précision na elengi moko ba couleur ozo mona pena ke na elengi ko yoka ye azui nzemba neti mtaim azui mbalingala maloba anglais bien français so azui mbalingala na propre koleka mtaloba lingala donc c'est ça que aimé Azaïko Sala, donc vraiment c'est un don pour l'église, il y a monde, corps du Christ, na Pessimbo Tessika Zali, c'est vraiment un grand chanteur et c'est vraiment un grand star au Toboak la Rabafleur, Tangonyoso, et les lots qui n'a qu'à découvrir de la Nangolu Yanzambe, pour mon Inzamba préparer ma kamnaï, Nanzela Wanande aimé, Ayake Kobima pe aimé, les lots Aza.
est-ce que les lois sont reconnaissants ne beaucoup parce que ceux qui ont raté mbelem soit bimane pas loambo to pas madilu moko bo akenda kuna mais na travail nous tout ça là par rapport à ma solo les lois sont beaucoup tena ya reconnaissant nango bon to kutana na biso so kaye awa to solo la na biso bonga na zala penza na da pe moto ya bisenga sengate moto ko déranger ba tuté pesanga kabela nga santé na ko kango te mais na linga mutu ye moko volonté na ye mais reconnaissance ezali po ayaka molem so bengaka vie photo monana vie photo monana mais est-ce que bon monana est-ce qu'il y a pesa ka moi loko problème ezani moni ba pasteur wana fona za la clair moi loko na zoanté o moni bino ba pasteur bozote ya batu na TV mais makambo bote ya batu boko ka kosela ngote lelo matu Samuel Muto alakisa matu Samuel koyemba Morontsumbu alobisaka ete ata $10 apesaka te mais na matière na bino non lelo bénédiction ya papa atikela ki mwana biloko bolo basko boyibisa ngo batu to pose la vie na bino pe c'est ça notre problème. Merci Monsal Nzambe merci en tout cas merci beaucoup pour les cambo où tu posé na photos à la claire très bien aza mwana aza leki aza nyonso ponanga très bien na respectaka bana nyonso bazobima et aimer azalaka vraiment un modèle pour moi na comportement na savoir et tout na préféra kanzambe a tombolé sur ma casque mais au etali kopé satoni en tout cas na zo eloko mo de la para emete ombongo eloko mo en tout cas na zo mais c'est na yebsa kanzambe na prière nanga a continuer ko tombola e na pesi mbote sikaza d'abord album ne auto sala sikiza album kitoko Nzambe a pesango ouverture pe ebima lisu makasi koleka. OK, merci beaucoup. Même quand tu pesi mbote mais bo respecta kalilo banzambe ne bote ya bato bo sala ngo c'est bien. Ceux qui papa o ya bimisio azolo babola munayo eza pokeni liboso mais soko so bo sala ngo na ba papa ya bino babota bino na nzoto bo otobenga biologique. Bongo ba bimisio na musala ya bino art. Eza malamu te parce que lelo bino pe boko bimisaka bana boko pe bana basere bino bolamu ndenge bino bokolinga basela ba oyo babimisaki bino. Alors tokomo chité à part comment on a insilité nze monisu na zo nze mosone ya kitoko lisuko le kasusu Zambe mone nende Zambe mone nene Zambe nanga kuma malibela Moko kisina nyonso Nzambe oye Molongoli lobako na litama na moto Nzambe o Zambe nangai kuma malibela Zambe monene Zambe monene Zambe nanga mosusu azali te Zambe monene Zambe monene Zambe nanga kuma malibela. Merci pasteur, merci beaucoup. Vraiment na banda ko bisika bazo na biso batoni sa minesengo parce que au le ka penza ba émission milité mais grâce à nouvelle tendance to banda ko zonga sa ko mingi pour bana nzambe bazala béni. Au moni tango zo yemba tu sens que mutana onction nzambe ya solo. Mais ba musique ya lelo comme ya ba buzo ba n'importe quoi vraiment toujours regretter mingi mais nzamba sunga biso quoi beaucoup fina noté bo pesa biso ata ba le maire na bino boy maintenant to komi na suka émission parce que na mokolo moko to kwa kozoni sauter pour TV Zaratango alors o kopesa numéro na yo pour na bato yo balandi o ba ko bengo po to laki kozonga lisusu pour to lobela ba evra sika makambe belé pesa na numéro après to na moto na suka bon tout. Merci Monsal Nzambe bande ko nyonso yo bolandi biso Nzambe na pambola bino 2026 Eza eloko oyo nkolo alobi na ngana yebisaba ndeko nyonso to koti 2026. Motote a koti 2026 na makasi ya famille na ye na makasi na ye pe na maele na ye. To koti ponzamba preparaki que bisoto za la mentionné na liste ya 2026. Mais na sengi on ndeko zo landanga. Yeba ke 2026 échec ezate défaite ezate. 2026 zala likolo ngomba. Amen. Zala likolo ya ngomba po Yesu Kristo alingia futa banyongo ya bandeko nyonso
bokanisa ki yeso bosana bino patika bino kolo alingi apesa biso repos pe apesa biso o ezalaki ba promesse na ye o alakaki yo nanga na 2024 2025 o to salaki te na 2025 nzamba alingi apesa biso yango. Amen. To demeurer na 2026 to zalaka na yesu eloko malamu eko salema nzamba pambola bino numéro nanga téléphone na bandeko no soboko benga nga obozaka na besoin na ngai bolingi bo pambola nga bolingi bo sala mosala na nzambe longo nanga olingo yemba na ngai eza plus 243 9 71 81 11 15 plus 243 9 71 81 11 15 wana eza numéro nanga eza pe ya WhatsApp boko zwanga na WhatsApp pe boko zwanga na appel normal bandeko nyonso bozala nga besoin bokutana na mosala nzambe même koyemba na matanga oyemba rappel oui soki bo invité nga na matanga naza disponible bo invité nga na séminaire na croisade na campagne na conférence nyonso naza disponible mariage naza disponible naza wana pona bino kola tienga wana pona bino pona kopambola bino pe kosalela bino musala onkola tindinga na sala bandeko ya diaspora na pesi bino mbote nzambe nanga pambola bino partout bozali na monde toza na bino tozo soutenir bino na balosambo nzambe nanga pesa bino kimia pe nzamba pesa kimia na mboka Congo to sengi nkolo abatela mokonza mboka pe abatela etandi mobimbo nkolo aza kosala nzela mokonza mboka kimia na nkolo eumela kati ya Congo. Merci beaucoup. Deux dernières questions Suka nazoka yo na timbre ya Mombaya est-ce que ou les cas qui n'école à Mombaya ou bien il y a eu ça kaka ndeka boyemba kaka et bimi na ka ndengwana et puis deuxième question ils ali ba pasteur ba utiliser bino trop na ba croisade na ba nini na ba mamili makamu na bango mais c'est comme ça de ba kipana bango bino te po moni grande chose te mais bango ba bongi mais nde bango ba bongi faut pas batala bino ba ah so bino na zabu grâce à bande ko ba zo sunga biso na musana biso est-ce que vous allez sunga ba pasteur. Merci Monsal Nzambe pour la question. D'abord on va la première question nzamba pambola yo apambola ba walanda biso. Merci beaucoup. Bozo ka na timbre Mombaya Mombaya qui trop cher pour nanga. Asali mosala pe pembe nanga. Mombaya nda sali que dans oyo pour découvrir un sous makasi ndé bozo découvrir ango to travailler trop. Amen. Na kondo Charles Mombaya moli monepe mana kimia ti lelo na kozangara te ko tato la pe ko lobaka bolamo ya mosali na nzambe oyo na parcours na ngano so na kotambola eza mauvais souvenir nanga ya ko perdre moto ya modèle lokola Mombaya na mboka Congo pe na mokili mobimba azaki cher makasi ponanga nazalaki na travaillaki na ye toutaki na bakorande na auto sabino ensemble amonaki pe ayebaki azwinga beninga pembe na ye tokomai ko travailler tokomai ko sala musala ensemble et les seuls chantres au Mombaya azalaki kondima so boke na RTNC ba vidéo ezali boke na chaîne ya apôtre Tambulukok non RTMV boke na chaîne ya pasteur Mutombo Kalombo bokomona na émission ya Didier Mayemba boyoka ndenge Mombaya zayi kolobelanga so boke pa général Sonic Afuta boyoka ndenge Mombaya zayi kolobelanga les seuls chantres ya Mombaya ndima na Congo c'est moi votre humble serviteur Mombaya zayi kondima ba chantre te très bien et alobelo na TV alobela musala no na TV zayi ko sala ngote mais nazwaki ngolu wana na ko ute pa nkolo Mombaya kolobelanga pe ko présenter nga na mokili alobi soki mokolo monga na kozala te bopé sa chance na ndeko yo c'est une bénédiction na kati ya mosala na nzambe azali don pe grâce ya corps du Christ bo soutenir ye et lobby batu ba ozala béni et nazaka na pasi na motema ya kozala ko répéter makambo po esala pasi pe na mpona kozanga muto aboye esala toujours pasi mais lokumu kembo na nzambe asepela yikozwa mosali na yake ne kopema. Deuxième question ba pasteur est-ce que vous basali na nzambe bayebi bango moko to sali musala mingi lelo po basali na nzambe ba bimo babimi
grâce na biso. Très bien. Ba ministère na biso nde bimisi bango. Eza na mosala nzambe mota utaki na ndako na ye asali ligablo abandi mbunda batu bazo yemba te. Ye moko daba ebo yemba te akomanda koteya ndingona te. Il faut luka chantre moko mi bale misatu tozo yemba na mbunda s'il vous plaît. Tozo beta mbunda tozo yemba. Tozo beta mbunda tozo yemba. Et to aider ba pasteur tozo mema ba bafle na mutu na bangomba na se ya mbula na se ya moi et ba pasteur nyonso na zolo bila makambo ba yebi tout le père au babandi christianisme ya Congo to babandi réveil ya mboko Congo biso to yaki avant réveil ya Congo tozaki déjà li colon avant réveil ya Congo je crois beaucoup tout na la borne beaucoup tout na Sebeko, beaucoup tout na CAC, beaucoup tout na Église de Christ au Congo, beaucoup tout na Lisala, beaucoup tout na la communauté nyonso. Assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu. Au bazangi koye ba pasteur Timothée Azate. Et ba tunos ba ebi ndenge nini to souffrir na nzela ya Yesu pona ko sunga ba pasteur lelo ba koma nde ba komi. Mais ba pasteur ba koma soka zui famille na yena bana soka zui nzela poto soka zui a préféré son mandat comme c'est a préféré son babilamba a son mituka mais on a coupé sa chantre on a lévite na kat église azotika lévite mais batuba finga ba chantre libanda chantre salité bonne chantre za molata tende azana mboko te chantre azana makolo mais pasteur azobosa na ke lelo sokaza oyaza et ça pour la grâce on colle à Pesibiso de façonner bango et sali bango bazal au bazali donc les pasteurs congolais bazal ba égoïste ça je vous le dis sincèrement et ça passe na motema na biso so tozo bimisango lelo ba pasteur congolais bazal ba égoïste même na ba matanga na matanga na biso ba yaka même pas ba contribuer même pas et puis zo kaka tangelanga chantre moko pasteur asunga bima na se ya moyo na kata l'église azate et tous les chantres bazobima eza faux perso donc abibundi ayemo kwa luki asali nzembo yemo kwa asali makamuna ye ba clip basala encore na téléphone teza na forme bien te bimi et que me bato ba koyoka nde ba ko encourager moi ça en église tel mais ba ko la pasteur moi qui paqueté pasteur mo ta pesa ngelo côté donc tel même niveau que chantre azoyemba du matin au soir l'église na yo transport au foot et la guette au kiparata et logo moko tenzo kande ba pasteur na biso faut ba occuper ba chantre ko banda na banda ko faut ba foot la banda il faut azana kimia chantre faut a poser azana disponible ya ko servir l'éternel puis aza lévite na kata ministère et bible zolo bango bien tokolia na musala na mutoki o biso tozo salela mais biso na église to mona ngote tozo sala ngo pour ba pasteur azui offrande azui makamnyoso mais sans quand même akanisa batu bayembaki batu basalaki que mbongo ekoti batu toucher mitema batu na banzembo tango ya ko bakisa prédication et loko salami mais est-ce que boluka bango ndeti dimanche mobo pona mona godin po yake na seka est-ce que boluka bango dimanche mobo ko kepela pa mukulu papa pambola ngata la vie na boluka ngata mutuka soke no sel to sala e biloko wana mi to zoate et dans la pasteur mokote oya kolobaki akabela chantre moka kongo mutuka azate azate meka yumbi bato mutuka wa pa Emmanuel Dodi yango na lobby et dans la chantre mokote soki azali ke to banga nzambe atombola mosapi ke pasteur na sombele mutuka azate article la ozalate merci to lomba ke bazo pesa mituka na ba plaisanterie pour la bamatala na ba mona bango ke bakabaka mais ya mérite ya musala mutanyo kwami azate donc vraiment conseil na pesa basala ya nzambe vraiment eza pasi et boyeba que nyonso tozo sala to futa na sa moi et mukolo moko yeso reposera bino ba question bosala kina baninga bosala kina bandeko mais o bino bosali eza nzambete mais ebele ya ba pasteur ebele ba kota lolate à partir égoïsme na partir ya kolinga ko pambola bana na nzambete wana ebi bon wana toke bien nzembo na yo matanga mone na banobo matanga kende ka siko na ba kende siko na cinquantenaire ne musique ebeta kuna nzembo no zo beta banda tonti pourquoi ba pasteur ba pesiote bongo siko sokoda et si au droit d'auteur ça ko kangisa bon ka siko sokeka mon sokeka siko na 50 bina on nzembo na ngebeta ka susté au monde a problème ba reçoit est-ce que nous se rappelle le côté bon na uti sokoda siko na uti sokoda na komi na sokoda OK na zoa deux fois seulement
Bando botama. Banana botama. Nazwa 2 fois seulement. Et bambongo ngo personne atangelo koyoka mawa. Ils ont bambongo ba crédit. Arna nyonso na saleli vina nyonso na saleli nazwa 2 fois mais nazwa mbongo ya kosombela ba crédit et eza mawa pesa pasi 2 fois mais maintenant na uti na sokoda siko pona komeka kotalisa bango na 2023 2024 2025 na monana na kana kama na bino te na ye ko solo na bino bo ono pesa kombo na pesa kombo ba komina numéro tozo benga yo to vérifier nazali dans la bonne année aussi pe bilo nazui pe lokote na bonne nazui et lokote na ba soki mabidi soki banana bazui nazui et lokote nazui et lokote yango na uti ko yebisa bango ndeko na ebite musalango bozo sala ndenge ni na kepe même musika mingi na pesa même mbongo ya carte til lelo sokoda za incapable de la carte. Il y a des membres de Sokoda. Mais Sokoda, comment on peut se faire? Sokoda ni nyo. Ngana na Sokoda ya Nyo Kalongo. Ah, soki na ya Blaise Boula ndemo tozo pesa mbongo. Na yebite soki Sokoda. Na relaxation ya Blaise Boula bato pesa bato biloko bonne année. Auto futa pe bato kala. Kuna nde place ngana zali na sadera na yebi na ngate kezala ka 5 ou 4. Na yebite donc mboke zo tambola na ngoka kana mutu na mutu ndinga lingili ko tambola. Donc vraiment za mawa mingi soki bandeko ba yoka ngai. En tout cas, batale langa kombo nanga ba pesa nga bambo nanga ekozala lipambo lipona nzambe. Pasteur, ngai na yokio batu pe balandio bana poto. Ah, bozaka bien bana poto. Moi émission boye kaka. Pasteur, nga vraiment na osengela yo attaque episcopo yambo. Bokanisa pasteur. Nzembo na ba muto akufela. Ayebi nzembo komona na insilité. Ye muto ayembango. Ayemmakolo. Ayemmakolo. Mosala nzambe. Pour nani boye bandeko nanga donc c'est l'ensemble ça m'a biso to komaka ba 2 fois ba ke leka ko chempa biso to nyoko makaka pour mukilo yo hein o to lo makamba solo ya vérité ya bien bolingité to ke na ba pasteur ba zue no côté to pe na ba droit d'auteur mboka pepesi bango lo côté soko kufika ka mama nanga e mbongo bimi cet homme que vous voyez et ça man ezani to ko lo bango tiwa bandeko nanga to changer eza malamu te ba konjo botala oza opambola mana nzembo oyo Oko benga papa te na mbongo yo zio kabela ye. Ah Jésus Christ. Pasteur Nzamba pambola yo na passage dans la nouvelle tendance vraiment pamboli biso. To yebi ke isilité au lekalisu parce que plateau oyo ba grand ebele bazo lekawa biso to kipana biso bino bato bozu na bino te. Po to yebi ke Nzamba kufuta biso. Na bana poto ba olanda biso na yebi ke ba otika otata appel moko okozo ya mwana Nzambe moko akosunga po musalo salit ekolongwa te ba olongola ngote. Tokutani prochainement épiscope Yambo Randekita rendez-vous na kita. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato bana mitema malamu. To bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendel. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.